Yo ando sala groupe via na ngai na chef de guerre donc ngam na tambusi komba via Angola Mobimba oyo. Donc pour nous comprendre que groupe nouvelle vague de via elle loin de résister c'est moi. RK zaki na kati. Mutali boso pena yo na benam da baby sa réputation ya groupe ya via na kati Angola. Nani sonnerie azaki. Wana pot de fleurs. Il y a donc pot de fleurs na kati nouvelle vague. Sur la minute au groupe numéro 1 angolais ya groupe hein. Tembe na tembe. Ya nani? Ya Junior Chimbako. Ya Mibale. Ya Mibale. Nouvelle vague de via. Ya Misato. Ya Misato. Tous les groupes Ekoufa. Ezoka Boma groupe. Ezoka Boma groupe. Papa Bilibida Boma groupe na ye. Président Karamas groupe. Net. Na fingite mais na lo ba vérité. Bidi na Angola Boma groupe na ye. Na ebité ce groupe résistant les sous. Nani sous? Ma Mireille yemoko aboma ki groupe parce que pour amone ba artiste. Mireille ça. Aboma groupe parce que amone ke banana ba comprendre te mamba osala. À suspendre groupe. Nani sous? Voilà les tickets na ebité. Groupe étoile. Groupe étoile. Bon premier raison à kin. Bango peut pas suivre devoir wana ne maman ça qu'il faut bango ba travailler. Kozolo bage oui yo mutu osala groupe via eyebana na Angola. Bo bande ko musubo zaki na bango. Neti banani parce que ngana na yebi na nouvelle vague wana artiste oyo pena atambula na drapeau ya via kulma na kata moko Mobimba. Ezanga baranga na yebite na part na osoko yebi nani. RK zalaki wana baza ba bomi bango baza bato par exemple bato ba bomi groupe via na kata Angola. Uyoki papa ba RK na baza par exemple bato ba bomi ba groupe via na kata Angola même mère mo baza conscient yebi sur le groupe ne ba fa les apona ba RK wana na ba sonnerie lusiba. Na baranga nzita ya ko battre ya ko lutter groupe dans sonnerie pe na zaki bonga bando sa ne lokote wana baza be compétent baza be compétent sonnerie baza ba fantaisie ba tsaka na comité depuis via Kendas azonga depuis 2018 so pe 2017 bango ba chef wana basala nini a part ko boma pas ko zora bana batu na groupe ko zora bana batu na groupe ndeni na comprendre basi nazo réclamer cri na ngai ya baranga na sala na passe na mutoki na ngai mais bino nyonso bokuma kusala yango na ba couple na bino cri na ngai na mone na passe na tshaba bien na ngai mayele na ngai pour eza cri na ngai mais même David Wembe asala ka cri wana cri nini iza cri na ngai ba oyo c'est elelaka wana boye wana eza yangai donc botika cri na nga yebsanga andero na nga baranga artiste no mona nouvelle vague de via otanga nga de artiste via oyo yebi mibali lo wa ngabo oyo yebi bazati à part moi donc nga za ko la référence ya via Queen Mada na kati Angola zate ce que via tsaka ba blog na bino te poani bo travers ma baby no bata el loin to boyebi niveau te ou comment te alors po so to landi be sere ba chef nde ba travers ma be parce que musala on est ba chef ba metteur à scène ba chef à scénario ne ba sala musala wana ezande ba sala musala mo parfois via c'est la raté si pour to sala musala bien pour via c'est placé il faut Queen yemo ya boye ou comment donc yo soko longwe pas via ezara rapport ba pièce bo sala na loi na awa via ataka ngote eza droit na ngai papa obiki na sima na ngande na boye mamutu mera komo bunda l'état zonga sama parce que monique maman baranga lobi eza droit na ye dans le makambo eza solo parce que il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de chefs ba so na vie na hypocrisie ozo comprendre neti ba RK wana pembe na mère bomono ka mwana moya malamu nzoka abato ba sala mama be na mouvement neti ngala ndina vandi boso na l'action ba message ya bana via ya bande ko na ngai nouvelle vague on a place na zalaki bazolinga balanda na tembe na tembe baze belé oui nazo bisayo yo bolingo panza ko pa via na ngai po longo pona non attends na monique kuna manque visibilité za non pena tene pas via manque visibilité na Angola na Congo c'est bien via Queen Mada na lobi na Congo c'est bon en Angola watu na manque visibilité na lo bango na clair sans hypocrisie makambo zolo o est au soleil de na via groupe étoile a une visibilité par rapport à groupe oui on dit bien parce que bango ba travaillaka bango ba travailler ba na chaîne bango étoile TV et bango biso ko ba baranga on a via TV toi na ni film ni gag David Wembe ba to linga ko na mbo oui surtout ba comédien toujours ba comédien ba lelanga fort mais ça mutu moko ba yé asa la fort influencer ba tu na mboko ba yinanga baranga parce ya tola parce nga tola raté wana nani RK
donc aye na ba esprit moko c'est comme ça on dirait yende mo santu abandolo ba makambo boy donc dernièrement ils na groupe moko na butu na la tête dans la tête 3 heures olongone ka pa na ye akane mère na yo mais on traverse pas via na ke respecter contrat o ba pesa mbongo na sa libanda via pesa ko mbongo te na mère na ke respecter contrat o na zu libanda kasi via pesa ko mbongo te kasi yo ngabena lobi kasi na ke respecter contrat oyo ba be nga libanda parce que via soka komi ko pesa mbongo via soka azongisi kota ba bloko na bino na ba YouTube na ba TV bani ozonga nao na ozonga me fala beta na musique tangu na yoki yangola na yebaka toke balelaka na lettre A anga basaringa anga batonginga anga bafinginga anga batikinga anga barakimi ndakwe anga nela motema David Wembe anga ye balelaka na ba anga ye anga na kufi ngapina leli na arts ngapina leli na aba film wa biso batangola mtu lela biso batangola na ngola l'Europe balelaka na e. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission Nabino Obolingara Mingi. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Nazo pesaka makamunenge zalaka. Pone ebsaka bino toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est ngara David Wembe na laksa video masolo. On a bête la rabino makamango ndenge nini et c'est pas ça kana mboka. Donc, merci beaucoup na batutu Obolingara David Wembe. Merci beaucoup na abonné na biso tout. Il y a Idéologie TV bozalaka zalaka na David Wembe. Bokotaka kotaka Idéologie TV po awa makamba bien ezalaka. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Thierry Mbumba arme lourd. Vezalaka zalaka na David Wembe et ko sala bien pile le top déj Coco Maleka prêtre. Bokotaka kotaka Idéologie TV ko sala bien. Lelo pena na fani bongo na maramba théâtre lelo to beta maramba théâtre. Qu'est-ce qui se passe na mboka oyo? Qu'est-ce qui se passe na groupe ya Via et Luanda? Pour Via ndenga zaka bongo asala pe groupe na mboka oyo Angola place David Wembe bazalaka. Bazamona ba mbilinga tuzoyo ka groupe ngwe Panzani. Donc groupe ya Via na Angola wa Panzani. Tema David Wembe na linga ko tika likambele ka ina persité na luki ba chef. Na kutai na moko. Na suya baranga. Machine de guerre, motomobile, abaranganga. Donc avec abaranganga, on va essayer de parler à long et à large. Qu'est-ce qui se passe au sein du groupe, il y a Via Nakata Mboka. Et là on y est saliba pandana. Via qui parabangote, Via tinde la rabango mbongote, ba filmer o basala keke narawapi. Via l'air mbongo ananyoso yemoko. Qu'est-ce qui se passe? Boye bangolelo. David Wembe motomobile mopanzi sango moko David Wembe donc sans yo pena donc visibilité zate na mboka abaranga botard ouais botard de spessor botard na batu nyonso bonne santé abaranga ouais santé pena kitoko David Wembe na grâce à Junior Timba bokulaka donc santé pena za kitoko makasi na grâce à Junior Timba ouais mon vieux Junior Timba corridor d'Angola. Bon séjour à toi na niveau ya Wambokuna, pourquoi pas na Givenchy riche. Donc moi mon bali ya 1m90 quoi. Artiste na biso pena donc David Wembe to koti marambango. Givenchy riche alongwe ni va minkili na minute azana Wambo asaka musala ndenge zalaka. Donc ba bonne chance plate bozana ebike marambo erokene bien quoi. Ba concert marambo nyonso na ebike erosimba. Abaranga na plateau nanga. Na grâce à Junior Timba bokulaka papa 14 c'est ça na PC ba moté belé to utaki Wambo lubango ngana zonga ki pona mamba festival où ils a le 13 jours donc yango moni ngande pena awa abaranga toke mbala moko na sujet oui abaranga to fandika ka boy to yoki le solo groupe Via na Luanda et Panzani est-ce que Isaiah solo deux alokuta bon mayininga na pamba te donc soki le groupe Via bande résister na Angola grâce à moi baranga parce que yo yebi oyoki obini na lobi soki groupe Via 18 ans ko résister belé na kata Angola grâce à moi baranga oui donc yo doit no sala groupe Via na ngai na chef de guerre donc ngam na tambusi komba Via Angola mobimba oyo
Donc pour nous comprendre que le groupe Nouvelle Vague de Vie, elle loin des autres résister, c'est moi. Grâce à moi. Donc nous avons les seuls artistes oh na bundi na bundeli combat vie à Luanda Mobimba. Yo bitu kutana be événement danger na ba show ya danger na presta toujours na combat vie à Queen Mada. Yep sanga andero na ngaba artiste nous mona Nouvelle Vague de Vie. Otanga na de artiste vie oh yebi mi bali lo ngabo oh yebi bazati à part moi. Donc nous avons la peine référence ya vie à Queen Mada na kati Angola. Oui, nous avons peine référence ya vie à Queen Mada na kati Angola donc il y a un monde qui va murmurer et bimi donc baisse à Saranate pour la commune en baranga tara groupe va former va bimisi bana moko bo mikolo pour va bataka baranga na émission et auparavant tout le monde na bangote bazela qui départ na ngai abaranga tout que non malembe David mna to fola malembe toza na mboka batu papa mboka batela kimia baranga soko zolo bage oui yo mutu osala groupe via eyebana na Angola bo bande ko musuko zaki na bango neti banani parce que ngana na yebi na Nouvelle Vague wana artiste oyo pena atambola na drapeau ya vie ya Queen Mada na kata moko mobimba ezanga baranga na yebi te na part na soko yebi nani RK zala ki wana baza ba bomi bango baza bato par bato ba bomi groupe vie na kata Angola uyoki papa ba RK na baza par bato ba bomi ba groupe vie na kata Angola même mère mo baza conscient yebi sur le groupe nezo ba fale za pona ba RK wana na ba sonnerie lusiba et na baranga na zita ya ko battre ya ko lutter groupe dans sonnerie pena zaki bonga bando sanelo côté wana baza be compétent baza be compétent sonnerie baza ba fantaisie ba tchaka na comité asala ni pour na mouvement depuis via Kendas azonga depuis 2018 so 2017 bango ba chef wana basala nini à part ko boma pas ko zora bana batu na groupe ko zora bana batu na groupe ndeni na comprendre basi bazora basi mais on va belé David expliquer bien te bazora basi na lobi bango baza parmi bato ba détruire groupe ya vie na Angola wana banani ba détruire bango wana kaka banani tanga ba komba bato ba bebisi groupe ya vie na Angola wa banani yom to ba komona bango soko rappeler ngango pour ngana zongi selo bango te boz yum ozakana bango tanga ba komba bato déjà na bi bango nde comité wana nde bango nde ba bomi comité ne zalaki RK zaki na kati mutali boso pena yo wana pena mta baby sa réputation ya groupe ya vie na kati Angola nani sonnerie azalaki wana pot de fleurs ya donc pot de fleurs na kati Nouvelle Vague de bazaka ba chef batamo nani wana na ebité so na sima na ba chef ba commander na okili solo yo mo bozaki chef na kati ngana azalaki chef mais azalaki ancien donc azalaki ancien donc c'est que mutu ya kala na chef te na comité te donc ba ko tanga na comité na tamoko boya so zaka na comité to zaka ne logo te siko ozo ba ndeni ko banda ozaka danser na lobi ke na zo biso bien ke na zaki na comité te mais zaki artiste oyo azoki taya makasi ya ko travailler en leur comité parce que bata comité jusqu'à maintenant ba sala rien pour le mouvement vie ya Queen Mada comité wana nde bomeli vie ya mouvement awa lelo bana ba koma ya simba pour na ka comité wana yango monga abanga na zoki mamba contrat ya Junior Timba Bokulaka na kotaki lettre na bureau donc la série mise en disponibilité ba o ba yebi yango te ba tout na fali pour pas mise en disponibilité la kisinine na kotsa lettre pendant ça fait déjà 8 mois déjà na ozela pas sans réponse na yebi ke ba yebi la mo valeur à papier te ba comité na biso awa na moni ke zo mais na senine na ke na respecter contrat oyo Junior Timba Bokulaka to sinaki na ye. Merci beaucoup à toi mon boss moi Thierry Mbumba arme lourde. Ya Thierry Mbumba arme lourde. Voilà, boss nangai vezalaka na David Wembe kosala bien. Jeune marié, je t'aime Kaninda. Comme on est simbi avec. Futur marié. La mingi pété. Donc ngabe na kota kopo ngande zalaka. Wana mondi na biso. Ya abaranga. Dans la minute oyo yo olongwe na groupe ya via siko batu ba otala yo ndesi Thierry Mbumba otala yo azana posa ayeba olongwe pas via poani. Bon, premièrement pas via na longwe te mais na respecter contrat na sala na Junior Timba Bokulaka c'est ça na pese ba mbote belé parce que veut que tu reconnaître que na Angola awa tozana artiste mo ya makasi eza ka imitaka batu te c'est abaranga donc via sala ki moye tout pour recruter ngana ke na mouvement wana donc na moni que na ba falte ya groupe na biso bo to sala ba filmer ngo or et bimaka teti lelo donc nde bo sala ka ba filmer bongo oui otindela ka via si lelo nazo biso ane bande tina suka to na film moko te sur YouTube
ya Via TV. Ata na YouTube Via tsaka ba blog na. Nazo bisa yo soki ezato kota ngana total la film ya sika Luanda na anu ezate. Soko Via tsaka ba blog na bino te poani. Bo travers ma baby no bata Luanda to boyebi niveau te ou comment. Te alors po so to landi bese ba chef nde ba travers ma be parce que musala on eza ba chef ba metteur à scène ba chef à scénario ne ba sala musala wana. Ezande ba ba sala musala mo parfois Via c'est la raté. Si on peut sala musala bien pour Via c'est il faut que ni mo ya boye ou comment. Na talaki ba paramétrage maman ça me dit que tana nga peleka. Enfin le MC na rosa na nga pété. Tout comme donc yo soko longwe pas Via ezara rapport ba pièce au sala na Luanda awa Via ataka ngote. Eza droit na ngai papa. Obiki na sima na ngande na boye. Mamutu mera comme bunda l'état zonga zonga sama parce que monique maman baranga lobby eza droit na ye dans le makambo eza solo parce que il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de chefs ba so na vie na hypocrisie ozo comprendre neti ba RK wana pemena meri bomono kwa mwana moya malamu nzoka abato ba sala mabe na mouvement neti ngala ndena vandi boso na l'action wa ba message ya bana Via ya bande ko na nouvelle vague on a place na zalaki o bazolinga balanda na tembe na tene bazebele. Ah oui nazo bisa yo yo bolingo panza groupe Via na ngai ponga na vivre bien na moko faut groupe Via ezala so groupe na katani nga na dae na ndeni on a zo vérité ponga na vivre bien na za carrière belé na ngula awa faut une nouvelle vague résister. Non mais yo faut la kuna siko longwe pona non attends na moni ke kuna manque de visibilité za non pena tene pas Via manque de visibilité na ngula awa na Congo c'est bien Via Queen Mada na lobi na Congo c'est bon ana ngula watu na manque de visibilité na lo bango na clair sans hypocrisie. Makambo zolo o eso soleil de na Via. Nga vona solo na Via, na solo afo solo faut sonner na comité. Ouais. Et na mano solo ba chef ba tchela biso na comité pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années pour na makambo yo parce que toi bana bato to boa ka na boka fe na mama konza kufa. Ayoka libanga wana te. Na ndenga kufi. Donc to tourner plus de 20 films on tourner la nouvelle. On tourner 20 films. Na ici on ta 20. Via tangwate. Na biso tile la ta film. Ata moko Via tate. Na zo bisa yo ngai na ndimi mukile na ngai bat ba na ngai pona vérité nga na loba na ebité place ni o émission yo landike o nga ezaki nga na fini Via non parce que il y a des ana trick mo ya ba comédien ba sali po ba kitsa ngai po ba étouffer ngai pona ke abaranga nga longwa so loba makambo Via na nenga mabe ex ne makambo nga lobi ex na lobi mabe et tout d'abord on a ba bandeko ne na réclamer ba droit na biso ba artiste comédien la nouvelle vague Luanda de Via manque de visibilité ex na lobi mabe ngana linga na yeba makambo ozoloba ba déclaration ozo sala awa est-ce que bo benga ka Via bino nyonso bo sola na ye te Queen nde biso toza awa to sala ba filme o lekisaka no ngote biso tozo longwa na biso to chaner na biso kan avant ya repasser likambo pa Queen faut banano na comité et na banota sa comité makambo bandakala bo yebisa Queen pour ngana mutu na sola mina ba WhatsApp te yebi le comme sur WhatsApp ma solo à transférer en n'éviter ba makambo na tout les ana bateau ba solo na Via ba chef sonnerie ba zakana ba RK ba yebi si RK kenda Congo na ebise ke ibisa na mère biso to kufa parce que tout le monde ne ba groupe travailler et toi le kuta zawana à travailler ba film ne kotaka mais pourquoi pas biso ba groupe ba donc étoile awa groupe étoile awa ils ont la visibilité par rapport à groupe Via oui on dit bien on dit bien parce que bango ba travaillaka bango ba travailler ba na chaîne bango étoile TV et bongo biso ko ba baranga on a Via TV toi na ni film ni gag David Wembe même na chaîne na yo yebi bien combien de bateaux pesanga ba numéro ba téléphone ezaki ba lelanga na ba gag na sima na yo na chaîne na yo pesa biso ba temps mais biblio to salera pas na yo wana to c'est capable de même na Via TV pourquoi to ya na idéologie TV pourquoi to ya idéologie TV to panti ba gag yo Luanda mobimba lelo ba lamuki David yo bien to bandi makambo yo na yo ni Miraesa ni Ejoka ni Kinandi ni nani ni Sacré Tito abanda makambo yo c'est moi avec mon frère Zulu à causer c'est ça passer ba mbote belé Zulu na niveau ya Brésil vous comprenez comment finangai donc na zuta ya koloba makambo depuis kala mais na mona kende malobonga so na lobango baninga ba sepelate na moni ke ngaya na mboko balinga nga bazali donc na zana ba fanatique ezaki ba artiste et comédien o ezaki balinga nga baranga ba balinga ko na mbo oui surtout ba comédien toujours ba comédien balela nga fort mais zana mutu moko ba ye asala ka fort influencer batu na mboko ba yina nga baranga parce ya tola parce nga tola te wana nani RK RK donc aïe na esprit mobo c'est comme ça on dirait yende mon sang tout abandonné ba makambo donc dernièrement zali na groupe mobo na butu na la 3 heures RK je sais pas na groupe ke bolongo la baranga parce que
groupe ya zana ba finga rabatu abanga ba do finga de via ala sanga mission ngana fingi via na TV na so vérité hier kawana ala sanga émission o ngana fingi via na TV donc c'est que ça on comprend bien c'est que na minute yo na RK moi bagarre d'esprit ça bagarre d'esprit ya ko bundana baranga ngate ya ko bundana ngate ngana za les rebelles les plus dangereux de Katsangola et le bas junior timba beaucoup laka bon travail na travail ngana to beta rôle moko te ngana beta père ya beta mwana bato batala OCP ça ba on beta no melo mo ça bato bien vraiment ngaya baranga ngande na lobaka ke avec kupesa mwana kombo fo kutalaka bandeko kombo yungana lata ya abaranga ngailukelanga makambu na vie nzamba lala kate na kepa David Wembe na kutana na nganga diwa abenga ngana nzela yaka yonde baranga ngana rebi papa nganga yebisinga moni nganga yo boma akufa te nga yeyu donc nazo luka yo bandeko na change kombo na dobi papa nganga bangonde bayoka kamabe kombu nange zalaka abara munganga munganga donc cela veut dire savon munganga dayo baranga ngana bara munganga bangonde na bino boyoka kamabe donc nazalaka abara munganga Pakenganga, abara munganga. Merci beaucoup à toi, mon boss à moi, boss Mboshi, na niveau États-Unis, wana zalaka na David Wembe resala bien, donc boss Mboshi, mon bal ya Rolls Ndimbo. Voilà ben donc ya. On attend David Wembe, on attend bana donc moi attend on a sali transfert na bandi. Mais so bana attend il faut faire la muki, ba émission, ba nini, kuna comme chef, kuna boye kuna ba motiver ka G. Donc ngana ndimi na zala na ngalo kwa lumumba da ba boma ngapa na bato. Donc neti masa na minute oyo ali nga sala ba makambo ya CC po ba finanga na ngola. Et pourtant ngana na festival mais il y a un esprit moko boye de façon que ba finanga. Festival les ngam na beta même na mtsina bona nazana audience ya président de la République Fachi Beton. Vous comprenez? Il faut que na trophée na ngai na brevet na ngai devant son excellence Fachi Beton Tshisekedi. Vous comprenez? Na nenga ngola parce que yo zo na festival wana ti. Na bi que ba partenaire na ba YouTube ezali. Ngai na zo défendre le FARDC. Donc on défendre le FARDC na Katsangola. Donc na ko bunda na mboka ya batu. Na drapeau ya mboka na biso Congo. Donc hymne national le beta yo karango na tsaka ba biloko landaka. Na minute oyo boza combien au bolongwe na groupe via nazanga moko me batu na nazo biso bazolinga balanda nga kuna nazo biso David Wembe ngala kosaka te na panzi te me nazo funda bango de pas mère po via kuni mada aza mère na nga timu kile kufa na bolongwe ndeka pa na lobango de depuis kala kembo na daye bozo na drapeau na nga bozo drapeau nouvelle vague bocha likolo mais olongwe ndeka pa na ye akane mère na yo mais ozo traverse pas via na ke respecter contrat o ba pesinga mbongo na sala libanda via pesa mbongo te na mère na ke respecter contrat o na zu libanda via pesa mbongo te kasi yo ngabela lobi kasi na ke respecter contrat oyo babe nga libanda parce que via soka komi ko peso mbongo via soka azongisi kota ba bloko na bino na ba YouTube na ba TV bani ozonga nao na ozonga me fona beta na musique fona beta na musique no ndamba ngola fona bini sangola Kinshasa ndenge musique ngo beta ndenge tangu na yoki yangola na yebaka toke balela kana lettre A anga besaringa anga batonginga anga bafinginga anga batekinga anga barakimi ndakwe anga nela motema David Wembe anga ye balela kana ba anga ye anga na kufi ngapina leli na arts ngapina leli na aba film wa biso batangola mtu lela biso batangola na ngola na Europe balela kana E na Brésil balela kana B na Europe balela E neli kasi E wana kasi balela kana E ngaye putain surtout bana Paris na ba putain poni balanda ka P wana Paris putain balelango fort de David Wembe ngaya baranga donc je suis comme Lumumba ya tête na Katsangola na li tête Angola ezala libre donc muto kanga muninga te donc ngana bi via pour moi d'après ça chance yo c'est pour mais zela no to beta no pe de sola théâtre en Angola awa selon yo évolution na ngozandeni comme si bosala na bino pe loroté cette fois-ci Junior Team a créé idéologie ça qui te présenter théâtre Angola na TV donc chaque samedi na 21h45 dimanche ezanga Junior Team même tayo la musango depuis j'étais Matika TV na 2012 2011 si le théâtre monté Angola il est na TV na toute vérité depuis leader na ngai je t'aime Kaninda futur marié Atika TV wana
ti lelo groupe monté Angola nga sali 9 ans Angola so ata yo sala so ata yo so espace na menanga na longa banda kala na ya pa na yo point même ata yo ngo travailler boy ba chelo ka caméra sali vraie émission mais eleki nango te tu sais c'est il y a 6 mois 7 mois 8 mois avantage dans les années ah ouais exact parce que non que même blomo boy ça bien peu sunga bande ko batika likuna pour nga banganga via changa mais tout nga mona salango nga mona mi créer nga mona mi sala kombo nga mona mi bamba nga mona mi sala bona vous comprenez nga no singa mère à comprendre pena sous plus que azana groupe ezaki groupe moya makasi de numéro 1 Angola to zaki boye likolo mais to mo kita oh groupe via bo to les aba makelele so la minute au groupe numéro 1 Angolais ya groupe hein tembe ya nani ya Junior Timbako ya Mibale hein nouvelle vague de vie ya Misato tous les groupes ekufa ezoka boma groupe hein papa bilibida boma groupe na ye hein président Karamas groupe net na fingi te na la vérité bidi na Angola boma groupe na ye na ebité ce groupe résistant les sous nani sous ma mira yemoko aboma ki groupe parce que pour amone ba artiste mira yesa aboma groupe parce que amone ke banana ba comprendre te mamba osala a suspendre groupe nani sous wana etika na ebité groupe étoile hein bon premier azan kini bango pe bazu devoir wana ne maman za qu'il faut bango ba travailler na pesi mon chef afan lembo te sika zali courage donc étoile penda za kini bongo groupe awe kufi nango te groupe kufi te mais groupe net parce que comment tapata tant mère azala ki yemo na les siko da différent pour Angola pena ba simbi Angola na tête za ba momi hein timba siko na code de verrouillage wana ya omondi so ba baranga pour groupe na vitesse na mission na kata Angola tout le monde a yebi lesio ngala la raté bana nouvelle vague bazo komela nga ba surtout RK monde outi Congo ayi bongo on a problème na RK non te la vérité question est posée na problème na RK yende azana problème nga parce que azolinga babetanga 12 babetanga 14 nazo ebisa yo mambalo baki na groupe WhatsApp donc même yo moso oyoki ngo mona ke muto aza mutema mabe envers baninga groupe ya WhatsApp eza yote ba contenir ko ya shingai ngam na fasara wona mémoire na ya carton mémoire mais yo zo ko exiger batu ke balongola baranga na groupe soki bogabel DJ Konde ba finga batu c'est nga baranga fona finga batu nga na sala théâtre à l'intelligence non dona sala comédie à l'intelligence o batu basala te nga na sala ngo o batu basala comédie à l'intelligence beta so loko moko batu te to solo nanu na beta ba biloko belele beta nanu na teno boss David Wembe na ba loko mo ezanga na kata mutema na rozongelo wana we nga ya baranga ngande na zaliawa nazo tambula monde entier nazo réclamer cri na ngai ya baranga na sala na passe na mutoki na ngai mais bino nyonso bokuma kusala yango na ba couple na bino cri na ngai na mone na passe na tchaba bien na ngai mayele na ngai pour eza cri na ngai mais même David Wembe asala ka cri wana cri ni wana iza cri na ngai ba oyo se elelaka wana boye wana eza ya ngai donc botika cri na ngai kadi kadima bokete pona nini fallait bokende kadi ma double poche bokete babile tous kata mutam na kata ya kimbangu wana kwa tozala wana ekosala bien bana loin monde entier to bosana te les 12 ans biso tout album c'est pas sorcière ce n'est pas sorcier ya Isa kindokité eza nango kindokité ibatom pena tozelaki yango trop erobima les 12 ans donc biso tout tozala wana merci beaucoup na bafani tout ya ibatom piana na mboka oyo la vidéo mais dans zala wana basola balabala to beta ngo na congolaise wana à partir de 12 heures déjà donc faut biso tout tozala wana WK la papa nganga directeur nazo banga banganga mikolo nazo banga banganga Yannick Mavungu soki bozo mona David Wembe basuki ya boye donc eza Yannick Mavungu kotaka na toi na sima befe wana na casquette donc Yannick Mavungu salon Yannick Mavungu na befe wana na casquette et ça la bien donc ba fan tout ya Ibrato tozala wana pendant les 12 wana na terrain congolaise surtout 6 match to kota biso nyonso na pa ya bokete na kimbangu wana et après nde tokoyeba nde ninga tokosala ngo merci à toi mon boss yaza docteur traditionnel docteur Marcelo et savant noir
Zalaka na David Wembe. Oui bien. Ah, docteur Marcelo, c'est mon manager. Il est raté. Toi, son manager, Ombasu. Oh, malade qui ndoka. Il y a un CC. Allons, docteur Marcelo, de la part de Abaranganga, Motomobali. Marius Nkosi, Mokakosua. Comme on les a fort président, donc merci, na soutien. Président, Tindara, code pour Abaranganga, ça longwe. Donc, dans la mise en disponibilité. Oui. Donc, atteindre vers la fin. Oui. Mais ça, c'est une grosse annonce pour la vie. Ouais. Vraiment, message dans sa queen. On a de la queen, si quoi. Ngana mwana e magolo ngwe mozamu ne kaka mwana e naloba déjà que jour on okufa na siaka nga bacha drapeau ya nouvelle vague de vie elle Luanda elle Kin elle Brésil elle partout donc mambo na loba so ezaka e blessé motema na e alimbisanga na mwana e parce que na réclamer ka ba droit o eza ngana ba ndeko na to wana bango o to kemba na bango na musala mais ngana ke na nga hier na ke na ko luka parce que mère au possible da makasi ya sala nyonso na vie sauf rien sauf que motema mabe ki jalousie donc mama musala déjà la kisa biso. Donc on a somoni que une émission dans le vélo on se féliciter aller une émission denga na leki a reprocher ngai na boyi reproche ya ndako na boyi reproche ya balabala na boyi reproche ko to ngole komi que o lobeli mu na TV ba balandi na mokili mais or ezaka que somme dans le vélo na TV qui répondre na TV ba fini des réponses ba fini na radio ba lobelo na radio je peux répondre na radio donc na boyi ne ko magia ba ngolo baki boloba te papa espace ngo eza pas David Wembe ngam na banda site on na mamba théâtre. C'est mon boss, il m'a dit ça. Donc c'est ça. Bambote belé via Queen ma de ce ça na pesi babilo kono so babote yo tsaka bambote. Donc ya musala nga fonction nga na tika ngote pa pour na yo mama. Donc ba gros bisous, joyeux Noël bonne année noso. Batutu ba na Luanda, bato ba saka théâtre na Luanda, message nous avons. Bon message nous sur la big na mission artiste les plus dangereux na Angola c'est moi Baranga donc. Nacho. Hein? Bon pour mobuta ko makukumbendo wa sabanga na pesa kombona ye mon côté. Artiste les plus dangereux dans Angola c'est moi donc tous leurs terres comédiens il y a Bassine Mibali boya bo soutenir ngana festival to seka o eza le 13 lundi le 13 et pas Kadima donc tout ça pena on salinga ko seka boya parce que marambo eze belé après festival naza no dia sa président de la République Fachi Beton son excellence no kende na memela bango nzungu nanga oyo angolé pesi ngai parce que biso na Angola awa titoya awa to yande poto défendre théâtre ya Congo na kati Angola David eza mama na bitumba pona olonga makambo yo moni belé ba koma ba donc e belé balanda ba ninga na kata mboko oh biso to yari mboko poto tombola théâtre Angola mais belé ba ya pardon to biso ya mboka poto tombola théâtre ya Congo na kata Angola mais belé ba yaka awa na ba idéologie ya batu na kata mboka batu to ça et soit on ba do ba copier batu et soit kanga fort parce que so bengi bango awa et c'est longola mungongo ya nano ya kingandi ça no voix na omoko tonalité azana muté parce que belé so yebi ko tanga tama D4 et yumo yebi bato basala ya na biso ka basala blo so benge se longola no kikingandi ça no tonalité na omoko ana ngote ba copier na bango ba bango ba donner za option na bango na so na kenda mabor na kenda mabor na biki na papier na ko ma liste ba vie de loin na bimisa 475 vie de loin ko ba yimitaka kaka na kenda ba pululu na bimisa 185 pululu vous comprenez ba pomba ko tukoloba te zala na bana mikiawa ba so ba pomba talingabi mais pourquoi ka bato ba salaka ba makambo yo mais David le dépend ba dolo ba makambo batana ba sila gaz ba fida gaz donc ba ko kanzela bato ba copier ba to chanter nzela ko abanga donc ngai d'autre part no chanter mambe belé na théâtre talelo bana bande ko na nouvelle vague de ba lamuki na mamba média ba ko moleka na émission bo nenga linga kezala parce que bazaki olala na comprendre que dès que to vendre ensemble to comprendre ba capacité ba force té vous me piquez na respecter nos contrats na chez Junior Timba Bokulaka nata ko force na bango na mon sco mère comment motiver bango comment le kana mission bango moko les cette émission mon d'autre part chef on ba tchaki bo akora pas même ata ko loba yeka fier ko lira mbanga loba makambo c'est important pour mouvement yeka fier mbanga merci beaucoup baranga na ebike Fifi Miel da petit vraiment mère na zo biso makambo profiter ko pesa ba mbote Fifi Miel da petit vraiment makambo na kana sonika makasi pona yo pour les charger yo pesanga vraiment mère Molongwe pas grande sœur na bisayo mère na kana soni makasi Molongwe pas grande sœur na bisayo mère ebile makambo wana mama na mwana wana donc bango ne babotanga yi baby ke wana les rebelles les plus dangereux donc na pesi mbote na DJ Soif le seul DJ na kata lidame wa betaka makasa kimisa ba grand DJ na kata ba na pesi mbote na Jassi Pembele na pesi mbote na
vieux chinois à Bédachou na pesi mbote na Chinois Bédachou. oui vieux chinois à Bédachou on appelle le grand mécène na makasi na pesi mbote na Nadège Ndombele maman offerte à consolateur na pesi mbote na maman na Brigitte Kinzonzi Jordan Libé Antonika Zulu a causé le capitaine de l'équipe botika nzeta mille sala musala na ya mafuta mila jamais comme musala mwamba nguba donc c'est mon vieux c'est mon chef na pesi mbote na bandeko na so ya groupe ya tembe na pesi mbote na Junior Timba bokula ka moto yo alongola théâtre ya ngola na ghetto azo espace abimisi mbongo na ye le roi David yo azo espace pour na biso ba comédien ata yo moko ve na okete na okete ba ikiti ba le karap na TVT yo le karap na TVT et pourquoi pas nga baranga gauche le karap na TVT navigateur le karap na TVT et bon nga baranga nga te pona nini cette fois-ci bolandanga chaque samedi na 21h45 na RTVS 1 dimanche tozawana avant l'émission banda 12h30 bomona nga baranga na zawana na peste na biso esika le syndrome de la langue pour en français le syndrome de la langue donc maladie ya munoko donc bomona ba jondo nga la bazana ba fou de Paris bazawana donc mamboza pene belé mamboza belé David Wembe na zo ebisa yo prochaine émission na sous maman na makamboza belé na bombi na. Merci, c'était Baranganga avec David Wembe. Na masola balabala donc alobi kaka o esengi ya loba. Daba propos teni eza ya Baranganga azalaki na groupe ya via azo évoluer sur na groupe ya via te binomo boyoki maram o ya lobi ba déclaration na ye o esengi ke alongwa pa via. Eza nango David Wembe te nazalanga na problème na mutu te. Baranganga a déclaré kaka ba droit na ye azamona mobali donc il faut luka il faut foutre palin mboka batu batela kimia donc ba principe est belé donc eza Baranganga donc o pa moni essuyer yaka to sola la masola balabala yaka to sola et ça nango bien donc merci beaucoup na batutu o ba accompagner émission ya David Wembe merci beaucoup à toi mon boss à moi Thierry Mbumba armé lourd Vezala Zarana David Wembe rosala bien cerveau monté ko lembaka te to zala na ebike Rosimba Eric iPhone Monsanto kotaka masola balabala Abedachou d'Angola les étoiles de DJ Champagne Marius Nkosi banda yo kenda moi j'étais ma Bali banda yo kenda par rapport tout cela on a PV ça la bien donc merci beaucoup na batutu on va accompagner émission David Wembe bo zala awa po awa makamba bien ça on est ensemble avec vous